toilette. Au senti na pongi que depuis mobile abimaki na mbeto, azo umela na douche. Oyo kuti mobile azo se masturber. O papolete. Est-ce qu'il va contrôler la réaction? Parce que tant qu'on gifle, azaki ko se masturber na mansi on appelle vidéo. Moi c'est na moni téléphone ko ya senti bitumbe bimi. Akozala monto liboso ya kolobate ke nakangaki mobile wana mobile abatu tozaki na douche na appelle vidéo, azo se masturber. Moi c'est na beti mbata. Bakoluzwa alibi ya mbata. Et qu'on soit forme, mais qu'on ait étouffé cause. Adrien Aloba qui est l'oro moroboé. Les femmes battues à la langue, bah, mais ça n'a pas de douleur, bah, comme à ça. Moi, si on te finga souvent, au lycée na kofinga à la langue à répondre, au kofinga ya maman ya kuzongi selo. Côté wana bolongo li Bible, bolongo li bonzambe. Soko mais ça na kofinga moi si on a maman na yo, tata na yo, maman na yo, tata na yo. Plus ces autres les accumulations. Koroza kolomo bolobi pena maman no ya maman no moko. Yo moko siko aussitôt qui. Okobi vraiment a fini maman nanga. Moi c'est rôle la mukata ba na kofingo maman na yo. C'est que azo accumuler marambozo sala. Majorité de femmes battues au début quand tu tapes elle a peur. À la longue à remesana. Et à la longue à se rébeller. Donc biloko ce sont des bases où on marque il faut en ango. Quand on a défendre des têtes à la rapé âge, nos lobbies au couvent la peine à TV, au petit conseil. Faut pas te rabaisser dans des histoires trop terre à terre. Je te trouve trop terre à terre dans tes analyses. Et tu as beaucoup de légèreté. Si tu habilles vraiment, le matin, bois beaucoup d'eau. Tu as été trop terre à terre. Tu sens, tu ne dégages même pas une confiance dans la réflexion, en fait. Au moniteur, tu as le si j'aboué. Luka rapé omité, kaba, senti moi, t'as la moroboué. Moi qui m'oubali moroboué, katinayo. Moi, élégance, moroboué. Voilà. Moi, charisme, moroboué. Ozo monter la terre. Hein? Ozo si c'est pasteur Bosco. Biloko azanango, soko zanango, te lobby ozo. Dans la vie, à mon faut à moi têtu. Tolobe la mangama vie c'est ça le problème. Azana va bien boire 18 appartements x2. Au senti, tu parles avec beaucoup de complexes. Ouais. Ça sert à rien. Vous comprenez? Et moi, il faut pas la vérité. Tu parles avec beaucoup de légendes. Eza yé. Eza moi si na yé. Eza vie de couple na bango. Il faut jouer diplomatie. Nene, boza bande konanga to chanase. Wana libota nanga. Maman première dame, pardon. Bande konanga. Il faut mata na ba live nyon so loyauté non. Yako kene kozala sapeur pompier. Mais yo ke koma mukala. Mukala pe il y a échec. Dans chaque mot, dans chaque phrase, tu exposes les pasteurs. Dans chaque sortie, tu exposes les pasteurs. Baloba note ozo mato ya sala manipulation na travail au travail na biso poto ko détruire bato na yebi ne makambo ekendaka vous savez au travail mais tu travailles pour des projets au bafuta biso est-ce que place to kena ko travailler na makitabu to kena travailler pour batin biso vous allez un collègue asalelika ni déontologie na bino. yango na lobby omoni bato aboye bako sisite loko mobwe na yebi ne ba travaka na yebi tant on loba bon en fait on sisite neti équilibre nene loba qui est le mot très important parce que dans les dires de Marc Tabou za posa ko tanga ko majabu na kati Sandra az ambassadrice ya majabu la majorité ba to bazo matana banalise neti nene asala na majabu te ba belé ba sala ba publicité ba futa ba promotion. Maintenant, pour justifier cette bêtise, pour le stade de martyrs. Tu as été payé, foutre le billet, tout ça qui appartement, mon coyon, la chambre, non, la chambre. Évidé. Alors aujourd'hui, tant que tu travailles, na yebi nenge kendaka. Ou non, quand tu vas nini na mutu. Majabu est indiviso. Azoko kande kotanga comme moi, la te pas éviter. Voilà. Et tindika chakali tozala bana wengeti na yebi ndenge loko ekendaka na yebi ndenge to travaillaka to boyi wengeza makambo te na ngala boyi ozomo te na lobi wenge na sansa kuru dimba na ndenge esprit ya esprit kopa alinga manipuler sko batu amema batu ke ebima neti ba influencer to batu nyonso balingi ba réfléchir bien na sortie na raté baza pour majabu pour Sandra Zaki ambassadrice à majabu baza envoyer et payer pour ba kende ko nuire image ya Pasteur, soif ni yemoko, muto kende ko linga nunu yemoko, maman Mathieu, yepi ba futa ki en aéroport. Non. Ba Mathieu bazo loba wana. Ça a été payé? Non. Pourquoi on ne peut pas assumer nos bêtises? Non, Era, moi je comprends le problème c'est quoi?
bato balingi toloba vérité te tozala parti pris te mon frère nga solo mona sepeli te na oyebi so même na privé so na moni na live mo topartage elo mo na reproche vite fait mais so elemaka mo na reproche siko tootala ke era mutu na nga foka na protégé non tozala batitite moko ke era asali mabe mpo obesake era asali mabe c'est ça le problème c'est Marc oyebi Marc akiti na live o 10 fois alingi kolonga mutu te oyebi n'explique l'homme. Oyebi pourquoi Marc Tabo ça va et vient. C'est si on a tablette moro boy lobi to ba okuta na tongo na cafétéria abandi olakisa. Pasta na matata ba 10 fois na memia de likolo na telemeli era na telemeli nea na telemeli boy na telemeli. En fait, la komata ko kita Marc Tabo ezolakisa ke il voulait prouver au pasteur que na yebi ko défendre yo. Je n'autorise pas les mensonges. Tu sens, c'est quelqu'un qui est déséquilibré vis-à-vis à couple. Déséquilibré mentalité, pardon. Parce qu'il y a changé à moi. Déséquilibre le niveau loba. Na kenda nanda kwa mettre Blacos, na ebi moi si na liana bana na e. Ce qui nda kwa nezo zika. Je dois voir l'équilibre de sauver et à gauche et à droite. Soit, le meilleur choix à faire, c'est de se taire. Maintenant, lui, il est déséquilibré. Parce qu'on a mis tout dans la minute. Je sais pas quel est l'œil au bas la bino nango. N'habité. En fait, naza trop de la marque. Voilà, Victoria, je te donne la parole, vas-y. Après Bissoto Tikala Bisso. Maman. Bonjour. Hein. Bonjour, maman. Nangana commenté mukie na sujet à pasteur, hein. Na connaissance o nga na yebi pour na yebi église wana très bien. Likambo pasteur na ndeko na biso o ya yembaka mama Mbuyi pasteur vraiment azana ba défaut ebele. Aza pena na makambo ebele o ezaka pena kindumba penza. Azana comportement ya malamu te vis-à-vis ya mwasi na ye. Ko beta ko humilier mwasi pasteur na liboso avant ba condamné nanu mama na biso ye moko azana divorcé azali boso na mwasa policière azui Lydia Muchebele oyo akoma député ya Belgique na Bruxelles kuna mwana Muchebele bamelaka ye na voiture bamela donc azala kuna muta lelo bazo ba pasteur azana mbongo asala wa ka mbongo a peuple congolais bamelaka na Lydia Muchebele voiture oyo esalaka scandale mais tango wana lokola ba TikTok ezalaka te moye yebana ezate wana deuxième nan. Non maman s'il vous plaît. Bandele loko wana era bolanda très bien s'il vous plaît. Bolanda ba maman baloba parce que ba maman ba ye poto kala ezate bato ba ye lelo to comprendre te. Bandela maman lobe asala nini? Na bana lo ba boye. Pasteur azana na ba mobulu ebele. Azana correct te wana non to bandi non kana katikati pasteur azali na mwasi mwa policière wana baboyana kaka pasteur hein mosali na nzambe après aye ko bala Lydia Muchebele oyo azali papa na ye Muchebele so boyebi te azali papa oyo aya na église de réveil na époque wana ezalaka te na poto ye mutu aya nango papa wakufa Muchebele ya forma ba pasteur ebele omona lelo basengaka badimi na poto donc bato bayebi ete aza na Bruxelles na tour et taxi bato bayebi église wana donc ezali lokwa ba église lokwa la borne il faut français malamu il faut vraiment hein moi l'œuvre les aye makasi akenda obala mwana na eka ko croquer ba diamant po bango to bayaka bazana ni loko mote pasteur pena bayaka eloko te po mutu atindaka bango ezali pasteur oyo azalaka na Kinshasa oyo azwaka bango na mama na bango ntango mama oye mo apesa témoignage na mabete ntango mama abelaka sida il paraît ntango bamapasa babanda dia koprophétise bato na age ya 5 ans ale bakendaka pa pasteur Carlos kote ya boulevard kuna kote ya signé Palladium nde babanda kosambela kuna balalaka kuna bon il paraît babi po papa na bango akufaka bon bafamille na bango so babengana bango mpona kindoki bamama ya bongo bakoma kolala na mama ya bango koluka lobiko nde mama ayaka kobika na sida na témoignage wana esakaki basi nyonso bazalaka ya ndumba ya boulevard bakoma koya wana kosangana wana
basi badumba ndenge batura ye wana nde pa yebanaka na bamama sagi ayebanaka na bato ebele oyo ya kombo bayembaka bango bato na bango ya kombo ali abanda kopesaka bavi ya bato selon bato mosusu bazalaka na molimo ya nzambe selon bato mosusu kindoki ya famille na bango wana bakanga bango banda koloba par kindoki oyo banda kotambolaka na mama ya bango bamama ya bango aboma mabala nyonso basi nyonso mabe après ntango bapaster Carlos wana azalaki brésilien aye kotinda moko na bango poto nayebaka te so kanku moto ayaki to kanku nde ye Bosco nde baye kotinda moko poto moko aya na passeport ya moninga oyo ayaka na poto fozala Bosco nde akomaka azalaka na mwasi na ya policier mpo monake paster nde azochange basi ntango aye na église moto aluelaki bango église wana ya boulevard du midi ezalaki mama Sagi Sharufa ntango abandi kobongama nsima na bacoco bokito bango nyonso tu bato bayembaka baclara de Bruxelles bato kaka ya bakombo bamama malubo mboka bayaki kosapote ye donc église na eza entouré na basi ya ndumba ya batalatala bato ebele kaka bakomi kosapote église wana bato nyonso bayeba kona busala église ya bandumba boye bato balokofi bazoya bazobeta en tout cas vraiment ezalaki église mo eningisaki po kidi bato ya batalatala tozofinga te me kidi ke bato batondaki mpenza bazwaka succès bapaster Jimo mama na bango en tête lokola moto mo asimbaka nzungu bato bayebaka te paster na bondumba aye koboya mwasi na ye ya policière aye kolinga Lydia Motiebele baekendeki kuna mpo baliela bango taka balydia bapapa nango mpe basi balia mingi na mboka ya pastoral basoba bandako na babelgique bavanda makasi kuna esimbaki te kaka paster Bosco basi nyonso esimbaka te apart bamakango aye kobanda kobima na fatu église ekabwani lisusu ka fatu wana bozomona après paster ake lisusu Kinshasa ntango ayoki Lydia enani abimi na majabu kuna so mpe akotali na majabu te ake kobala Sandra Mboye mpo moya bala na église eza te mpo bamakango bakomaki ebele kosala scandale mpo na kati église wana alongola basi mosusu zemi ya mabala na kati église mpo nga na oloba boye nayebi église wana mpe na fréquentango moki naza mpe na bato basambelaka kuna bakombo mosusu batangi awa ya bana Bruxelles bazali oyo na koko terre donc bamosusu baza bandeko na nga pene ya ndako moko ozomona bato ka banda kotuna ndeni paster oyo ayaka na internet te enfin misala na ye ebimi mpo na nga naye mpona kobimisa makambo ne awa te me nazozela nao ndenge ndeko mark alobi ke aza na bandako ebele azwi mbongo wana bayaka so otali bango nde bayaka na poto na mao azwi mbongo wana epai ya peuple congolais azwi mbongo wana wapi na baprofesi ya lokuta na église wana ezalaki mpenza boye ntango patient kosangela kotaka likambo nga epesanga mpasi akomi kobeta wenge na église oyo bazali abayebi église wana na okosa te so na kosa eza ntongo na okee mosala donc azobeta mpenza kita mpenza luwenge bato mpe baobina paster wana église wana bato bayebi basetere na bango kaka ti mark azobenge paster sa allez-y comprendre il faut abenga ye paster mpo saint mark moko ayebi vi na ye mpe mpo na nga aza paster te eza nango kaka bato moko bayaki soki abali azongeli mwasi na ye po akende ozwa nani mbui mpo na succès kaka mpo église elalaki emata ndenge bango nyonso balingai bachantre ndeko ne alingi chantre ye mpe alingi chantre donc bayaki kaka mpo basise lokola boti bana mabe biti na bango ezalaki mama na bango alingi akende mpo bana wana boti bozwi mwasa bato vierge libala liboso ya Londres akonsoma yango te lidi abima na mobali te lidi abima na mobali te babalaka ye me akenda libala te azalaki toujours vierge paster oyo loba kosa biso to wana bavideo na ye moko alobiki abali ye moseka bobotisi ye bana mabe sikoyo bolingi bobenga na ye bokomi kominimize ye kobeta ye hôpital moko ser Sandra akotaka bakanga ye babande ezalaki paster aza brutal bafingaka ye azofinga mama ne azofinga bafingaka bango misato batambolaka dio wana inséparable bango nyonso bakenda kolepa mama donc mama aza lokola nzambe na bango basi na bango komaltraite basi yango nga na moni mpena makambo wana eza ya bapaster na bato baza kuna na église bazoboya koloba bazobenga nga nazoprefere nakendaka na bapanel naloba yango parce que peuple congolais akoki kozalaka na pasi oyo te
bozozwa bambongo c'est marque azozwa 18 ndako depuis pasteur Bosco aya atravailla wapi asala wapi 18 ndako yango yeka tant Sandra Mbuya ye na majabu azwaka mbongo wapi bango batravailla te kotina batina bango na poto bano vivre na vie ya pasi ndeka bato nyonso bavivre na vie ya pasi bano olala na église bato nyonso bayebi na boulevard bano olala na église sikoyo baye awa bazolala na ndako basi ya bandumba Fatou aza mwasi ye ya matalatala mwasi ya vitrine bon soki bazwi ye mpo azolamba lituma azalaka na ye deja wana kisi so Fatou moto abebisa bana wana yo ozolala na Fatou na ndako ya mwasi na yo tokende sikoyo ndako wana basombi ndako wana basombi moto atya mbongo ebele Sandra Mbuya sikoyo bazo harcele Sandra abima na ndako wana atikela paster aussi longtemps ndako na bango ya Berkem Saint Agathe oyo place paster azalaka Sandra Mbuya ye batikela yango Fatou mais paster akendaka kolia epai ya mama nete akendaka kolia epai ya Fatou sikoyo Sandra Mbuya azalika lokola donc eloko moko baitilizaka bango mibale soki mwana mwasi ana akufi lokola mwasi ya nani akufaka ndenge baboma nani mwasi ya Marcelo wana sikoyo tokoya kolela na communauté ke Sandra Mbuya akufi paster abomi lisusu mpo nde baowela ndako wana Sandra Mbuya mpe abia kobima te mpo ye aza na bana mpe baa maladi paster alingi ye abima azobandi na kodétruire yo sikoyo soki akobima te mpo aobanga bakende divorce bakabola ba 18 ndako wana seke bakoboma ye nde baboma ye mama Blanche mpo ifo abima wana ebembe mpo bango lokola bayaka mpo bause donc basakanela peuple congolais yango nde bayaki mpo basakanela peuple congo bango bayela mbongo soki azwi Fatou nièce ya mama Sagi eza normal mpo azalaka déjà d'abord pasha Mario ya camarade ya mama Sagi donc aza ne mobali ya bandumba eloko nini bozobenge paster aza ne mobali ya bandumba nani ayebi nzoto ya paster Bosco te bon combien de divorce asali kaka ye mobali malamu donc nayebi te so boza na mosusu ya oloba nga nayebi te so mpe merci beaucoup mama toyoki yo avant napesa mettre blacos na mama Adrien robakisi nini oyoki ndeko alobi nini vite fait bon nakoyoka mama bon nga naza vraiment na expérience ya makambo te mais je pense que l'effet ke baza bajimo mwa baconfusion eza ya mwa mike ozonga baza bamapasa des fois on dira zozwa makambo ya lipasa mosusu esangani mais nakoyoka ye nakoyoka nene na bamate ndenge ekoteli na internet nandimi te ke eza nzembo eza hymne national bango nyonso baolobela nzela moko to na bango nyonso mama alobi presque 80% nene alobaki yango ngana ndenge naloba yango natiki oloba ye siko apesi mwa yango na bingana na kati ya matière te nga naza kaka analyste tozoyoka biso tozolobela selon oyo bazotyela biso na mesa donc osanti ke lisolo ndenge azobeta par exemple bamarke tabu sortie médiatique na ndenge ye na bato mosusu ndenge balobi bopesi nene ya raison c'est ça parce que makambo mama azoloba à part confusion mpo baza bamapasa en fait tu vois selon nga peut-être akoki kose trompe mwasi ya oyo apesi yo mais baza bamapasa mais na kati ya ligne na ye presque makambo nyonso nene azalaki koloba azobalanse ye alobi yango sikoyo kalme oyo azolobela yango na badetail na place ya baadresse ya bandako c'est pour dire qu'il y a vraiment une grande partie ya vérité oyo ndeko na biso nani le défenseur pastoral akokoka koassume te mpo azolela kaka bokosambwa bokomona bokonini tu vois moi je pense que makambo eza ebele ya grave alors monsieur l'avocat s'est préparé pour biso nga nazaka na analyse ndeko na nga marta boza na se ngai nakotikala kaka na analyse bongisa bargument oyo mpo bato tu boyoka nga bien bato tu bacharge nene alobi ele prêtre Adrien aza prêtre mama alobi bato église bazobenga ye donc bato tu baozela yokoya koyebisa bango te mpo bazolinga bainduire ondire bange bapiége Sandra Mbuya abima mabe bomoni ye moto abandi koexpose mobali te bino nde boteki ye kaza mabe alors boya na baelema oyo comme ça bomona kan ezozela bino en face. Merci beaucoup l'homme de 36 appartements Maktabou. Merci beaucoup Ramsès, voilà
Maman. Era yo zabwe. Comme si alobi maloba no eswaka. Je comprends pourquoi l'obé. Omoni maman o amati. Ye pe boloba ke batindi ye. Ye pas travailler na marque. Non. Ah, boki makambo alobi anga afandi na yo kiende expliquer ba makambo de pasteur bayana ndekoni une vérité na oki na kati ya makambo mamo yo. Pasteur na les deux pasteurs jumeaux na maman bango. Bazalaka inséparable. Au monde de marque alobi ba ute kolia pa mama ba pasteur. Baza bongo. Inséparable. Yon maman alobi. Est-ce nga kuna ebi maman? Maman Victoire, bonsoir. Na ebi ete. Na yo ki kanda alobi po verita na nga pe na yo kaki yango. Mais ndenge se bimiawa. Baza trio. Baza taneti ke mwasi na mbali se boswani ka boima. Na ke kupa mama so mama kolamba. Ba bengi yo na fond. Mama alobi. Jimo alobi. Yo, 3 personnes wana baza bon maman alobi on a ebiete nande ka basenga matsa ekoloba est-ce que maktab omonisko soki vérité za mingi ekodominer na ba abonné ba komo bima ba oloba ba to église ba olinga ba loba biso pe tozana ka boto zila yo po makambo ebima kaka maktab asengi suso mata we komiki non c'est voilà non mera loba ambrier ba ozomona ke mama Victoire aye kolobango nde a expliqué makambo nyonso na landi bafende a établir ke te tala boyeboyeboy pasteur asala boye makambo eza ebele na église baéglise ere oyo basibir na église yango wana bapasteur vraiment mpona monopolise parole te nga akoma otika bino na obima maktab nga na kozeloka na bapanel ndenge eza wana ka nde bato batinda balive bakata na bandotia alobi amata susu maman des enfants raboki na maktab tête à tête kasi neti olobi aza homme de transition te maktab aza chargé ya bacommissionnaire ya babien ya pasteur nga na posi omoti tosala makambo nayeba ntango te me na comprendre déjà sujet tanto partage on nani kana comprendre vérité mo boye na ndenge afo te era biso fo to respecta basi na pi respect biso mibali tokoma soza na position mona mwasi aza rien mais on comprend te mwasi na basolo impulse na vie nao vas-y maître Platos vas-y bon nga na kozala vraiment longue te koyoka bato nyonso bamatière koyoka ram nene ya nayokaki ete bon bahistoire biso toyoki yango kaka na réseaux sociaux moi pour moi soki balongoli batitre ya chantre balongoli batitre ya pasteur eza nango comportement ya mibali ebele ya bacongolais ya bamama mingi ya bacongolaise oyo eza nango normal eloko ezokopesa impact na kati ya histoire oyo eza kaka batitre ya des personnages oyo baza na kati ya makambo oyo omoni et mokolo oyo congolais kocomprendre kolongola batitre ya bato oyo kotia bango baza bato moko baza normal tokoyoka badega ya plus grave oyo eza na kati ya bato oyo bapesa bango batitre ba homme de dieu bapasteur banani parce que na kati ya nsima ya batitre na bango baza kodétruire basi surtout mibali surtout bapasteur nalandaki mama na biso oyo agangaka mingi alataka linete noire era komona ezalaka nani mama na biso wana oyo ateyaka mpe ya chrétienne nayebaka komoni mingi te mama ngalasi te mama ngalasi te so mama rachel oyo alataka kitambala boye la mama alaki donde mama joel alobaki eloko moko alobi basi oyo baza kosouffrir lokola basi ya bapasteur bazalaka te na mokili pourquoi parce que bapasteur babombana na nsima ya kititre oyo bacongolais bapesa bango oyebi lelo soki ovandi orefléchir okomona ke bapasteur wana bacongolais bango mo bakomisa bango banzambe ndenge tolobaka nzambe baza baintouchable ne touche pas mes loin et par rapport ya ko ne touche pas mes loin bango batouchaka bamama baza kodétruire bamama il faut sikoyo bamama oyo baza na kati ya bacouple wana il faut bango moko mpe bakóma kobima mpona baya kolobaka makambo oyo eza koleka ozomona tanke bamama wana bakobima te makambo wana ekotikala kaka koéternir na kati ya société na biso moi pour moi
sincèrement, bon, nangati batebele pe bayebinga nga nazalanga déjà contre bamakambo wana, mais komona ndenge makambo ezokendele, ozomona bien que toza na problème moko oyo ezali très sérieux, ezali problème que ya ba communauté na biso na kati ya bamabala, mibali oyo babetaka basi bazali, mibali oyo batrompaka basi bazali, basi po batrompaka mibali bazali. Donc tout ça là, nous le voyons na kati ya société na biso, na kati ya communauté congolaise. Eloko ezosala kaka différence na kati ya dossier oyo eza bato oyo bapesa bango comment je peux dire, bapesa bango bakombo moko boye oyo bakombo wana ekoma na baza baintouchable naloba kaka. C'est pas logique moto aza moto mokili aye abandi koyebisa yo ke ye tel azwaki parole epa soki ya nani azalaki inspiré et aprofite nango na kati ya société na biso. Eloko nga nasepelaki eza eloko mama Victoria alobaki, abi eloko moko soki bolandeli bato wana okomona ke baza na bango bapaster te, baza kaka komanipule société congolaise oyo ezosalaki lelo société congolaise asouffrir. Donc mpo na ngai kolongola batitre ya mama Sandra, kolongola titre ya paster wana baza na bango kaka bacongolais normal oyo tomonaka abetaki mwasi, abomaki mwasi, atrompaki mwasi, afingaki mobali, tozobi bango biso na quotidien. Parce que soki bango bazalaki spécial bato wana oyo soi-disant baza basali ya nzambe, jamais tokoki komona bango bakoyaka na kati ya babétise oyo ndenge biso toyei kovanda to ya kobeta yango. Bana bazala plus spécial que ça. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Ezaki toi na ya mama. Mais na bien pasteur Mark Taboza na senga matete. Bino aussi ça non mama tsana yo de 11 fois kita mata. Ako supporter bino te. Nani na yo garder bino pe mata. Mark Taboza fatigué te bana rendez-vous na cafétéria. Aye pesa rapport ni mbili. Papa Mark Taboza mata ponga ina kita pona yo kaye soka yo lo balika moko na binisa su mususu ya makasi. OK. Bon, c'est bon. Et c'est posé biso le OK. Les amis tapoter live. Bon, bande konazongi lisusu. Pas na baki na kotika binote na koyoka binote na suka. Maman Victoire, bonsoir. Bonjour, hein? Bonsoir, bonjour, c'est Marc. Eh, maman, oyebi koye na masolo ya makasi, eh? Okolingana tuna oba question na masolo no betaki. Problème te okoko tuna. Voilà. Tango solo ba Jean Bosco. Jean Bosco mutazalaki na Lydia Muchebele. Nga na lobi boya, nde kaka papa ira baki baza ba mapasa. Mais oyo ngai na yeko défendre baza ba pasteur, vi na bonza na bosoto. Po atande nga bali azokele na fatwa mosa matalatala oyebi yango nti. Yo za na ba preuve mama. Naza na ba preuve makasi. Po atande naza na ba preuve wana omoni mama. Mark biso toza bana Belgique po kina France serimo ozonga Belgique. Toyebani. Donc na oloba makambo oyo na yebi au église ndenge za na boulevard du Midi na porte à Vert numéro 26. Voilà. Donc yo po sambela na église wana on dirait po makambo. Lobaka oyo zoloba nga na lobi ke pasteur Bosco yebi ke aza mobulu. Tant pasteur Bosco na zotambola na yo makasi. Oh mababu. Tant azotambola na on era ngam na poser ba question na ba maman merci. Ndeni yo zo poser question aux autres mais la réponse ne ça sert à rien. Ndeni ça va na tiki. Bobandi suko takenga na tiki mama. Mais ça ko takio en fait yoka. Le puissant aussi on loba ki tana za ki te pardon de otake takenga mena kipe na ngate. Tika mama lo bakasi, tika mama lo. Pesa ma 2 secondes. Maman Black Horse. Maman bonjour déjà Marco. Maman Victor. Parce que na yeba boto la ngaka maloba. Na osa ngaka 1 seconde ngana lo bakeki. Maman Victoria na yebi physiquement boité. Mais si na landa maman on a panel. Et là on a oyebisa fait très attention. Na basi ya bakomolezi to babaza mayele te o baza l'écoute. Cette dame ici, elle a azana oreille ya koyoka ya ko analyser. Soko landi ya banda mataki, ozomona zoko ya koloba tele ba mama komolezi ba lobaka. Ona lala kite, pasteur atungisa kinga na salela ke puis alanda cette dame ici parce que moi je l'ai déjà suivi na beaucoup de débats. C'est une femme très très intelligente. On a tout le moment.
Ce qu'on l'a dit bien, tu vas comprendre. De toute façon, et ça, ma façon, ma maman congolaise, maman Sandra, a touché non, c'est une femme, elle est très intellectuelle. Donc fais attention à beaucoup. Maman Victoire. 2000 personnes, merci. D'accord, bon, 5 paroles. Hein. Maman Victoire. Oyebi bien que Ngapé Nazalaka na ba pasteur depuis longtemps. Mais nayebi ke ba pasteur baza soki ba santu. Nayebi pe kozala na yo Saint-Marc avec tous les respects. Yo moko yebi pe. Ba pasteur baza na yo bazo tambola na boui te na opiso ba respect na vie na yo. So ba pasteur ba otambola no est-ce que ça crédibilité? Non, maman, oyebi ko transforma ka ba rumeur na makambo yo zoloba te. Nayebi te soko viva na bango. Ngana lobi boy. Boza bino tu na panel. Ngana pesa ka temps. Jamais na kota na panel na défendre loro mongo na souke loko ngwe poli. Jamais. Toza na tanti un mois awa. Lokola makambo ezo bima malembe e ko continuer ko bima malembe. Na yaka oye makambo maselo to. Na question na kato te na ndako Berkem Setagat na na vanda kuna. Répondre. Ndako bazalaki liboso pasteur batika nani kuna na Berkem Setagat. Mais nani tika mukolo batika ndako wana ngara zat. Batika la nani. Bazoto na ba. Mais Fatout. Ah, siko pasteur voiture nisaka nini liboso ndako Fatou. Obi nini? Oyo kinga. Narobia. Voiture nisaka nini liboso ya ndako ya Fatou. Oyo tu nanga soki voiture ya pasteur esalaka nini liboso. Oyo kura nanga na vana na Berkem. Oyebi? Les voitures à pasteur ça nini wana de temps en temps na pourquoi? Ba voiture à pasteur wana fata tam sa voiture te. Na lobby na tuni yo pe question fata tam sa voiture à pasteur. Marc, o est incompréhensible. Yo répondre à question na ye. Bo va na nyeza nga na ye. Au quoi va pas niete yo répondre à na yo. Na tuni ye question nga na tuni ye question. Comment ça biso non niete Marc Tabou? S'il te plaît. Non, quand tu dis bo va na nye, olo bana bana na hote to za ba parents. Bon ça va, je retire. Répondre à la question comment je retire. Maman Victoire tika ko déformer makambo. Nazo non, yoka maman Victoire, yoka ngai. Fatou atambusa ka voiture ya pasteur. Tant que qui? Atambusa ka voiture ya pasteur. Chaque soir. Akendaka makolo te maman. Tika lokuta. Na lobby pasteur ye moko présence na ye na chaque soir tango azalaka kuna. Ozana preuve. Allô. Succès. Otikana confondre maman oyo zela su. Nzambe bozo lingela kaka. Maman lingi koloba. Voiture esalaka nini? Fatou atambusaka voiture ya pasteur. Zela. Na maman Sandra. Ça toi atambusaka ngo. S'il vous plaît, c'est ma. Poni lokuta ko maman lingo kosa biso. Ako garango liboso na Era, bon peut ça. Cela n'est pas dit que pasteur a kuna. C'est ma. C'est lokuta. Omoninga na ndo wa ouais. To koko. Na rotika ba era ba tout bazala ti 17h. Mais c'est marqué dans toutes nos questions moko. Nanga mabete. Mais pourquoi lingi ba bisusu ba développer te ba yo kaka oyo lobi. Non, mais si qu'on a bien à développer mais na lobi na ebo. Mama tuninga question bobo yo kanga nanu. Toke malembe. Nano ba malembe. Mama tuninga question voiture ya pasteur esalaka nini liboso epa ya Fatou. Na lingi la kise peke à ma connaissance Fatou atambusaka ba voiture pe ya pasteur. Est-ce que pasteur avait pas ya Fatou. Succès. Maman Victoire. Succès. Au moninga. Ti 12h. Na kozalaka na bino pour le coûter koleka. Ti 12h. Maman oyebi ke Fatou atambusaka ba voiture pe ya pasteur to ya maman Sandra. Oui, bien. Oh, you peux répondre, Ngaït. Présence aux ânes à preuve. Oh, Marc Tabou. Photo. Tiens, photo.
nga liga ba preuve botika ba biloko wana Maman, soki na ba preuve, bota ba preuve. bopwaka ba preuve allez toke bon siko succès zwa ba preuve botika lokuta na bino tuna aussi sango awa botia ba C'est preuve Marc. C'est Marc. Oyebi moto. tia photo tika maloba kaka ndenge nazwaki nene ya yo mpe tia photo yoka na biso yoka na biso lokuta na bino wana na kosukisa ngo moko awa nalobi boya oyebi motu moko ndeko nene tia photo tika kolobaloba tia photo comme ça tosala débat longwa mikoloko oyebi motu moko ndeko nene ya awuti kotanga kombo atangi kombo mwa bamongo boya lipasa oyebi te motu azoloba Saint Marc ngaka mpona yebi so nanwa oyebi jour mo ozalaka na ndako ya bajane sadar na ndako na Ucle motu azalaki na yo eza oyo oloba na yo ezalaka mobali ya camarade na nga soki ozoyeba te oyo na otere kombo po abala na banoka alors mama bandela elokango bandela mama bandela eloko wana c'est fort bandela oyebi pourquoi na kotia photo te poso na tie mbala mo matiere ebani kote euti mpe moto oyo nazoloba aza famille poso nga na lobi eloko nga na oloba oyebi no nga te na nsima profit ti ozosala livraison so memanga oyebi famille na biso très bien maintenant oloba na nga te po eza bavie privé na yo sema yo moko nano oza na odine te oyebi yango yo moko oyebi mpo na boyika naloba makambo mosusu mpo na respect na yo mama bandela koto olobi azalaki soki exa soki nani po ayoka pardon ndeko aza ndeko aza motu mpoka nayebiseke ntango makambo ezala makasi ozwa makambo nyonso sofatu amosika ata na kati ya famille nanga so ozoyeba te makambo wana ezebana eglise mobimba epuis eza kaka fatu ye moko te liboso nanu paster ye moko azalaki nanu makambo ya ndeko ya mama sagi mama sagi moto batombola paster Bosco oyebi yango wana ya masolo na bamama madospageti nayeba yango te ndeni nga ntango paster kosangela aza kuna ntango Sylvie Slash oyo akomi lelo député ntango bazobala na paster nga azali na kati eglise wana mais oui makambo ozoloba eza kaka ke makambo naoloba eloko te Mark na Hélène so na obengo na Saint Marc yo mo ozoma baobengo Mark na obengo Saint Marc keba te baprevene mama ti kobangisa balokuta wana preve kozala nango eza te succès senga Adrienne preve senga nene ya preve senga mama preve monoko bana preve kozala nango ngana kosukisa bino po yo moko mpe nanu kozala nanu kama proche à un pasteur bon Nabi Maman loba to avancer. C'est Marc. Ngai soko za posha pasteur Bosco boza ndemo ndeka pasteur Bosco mama Victor loba neti masola ba defa présent na katia mama Victor ya olingo loba mote na sentir la cause wana eza nango te na bisise okosenga baprefte mama Victor loba polo ngam nazwaki maloba napesi mama question parole à tête bokokokanga te ti 12 puissant otake nga oza mpe na preve te okokokanga te Adrienne koloba mingi preve yake bakozwa bino Marco, est-ce que makambo eza makambo ya kokoka bato ou bien il y a des enfants qui parce que bazo se ligue basalia pasteur nasepelaki eloko ere alobaki eloko moko boye alobi okoki kokende okomi na kati oza camarade ya succès okuti succès na barere mais ntango ozoya kodefendre likambo moko ozodefendre pour les deux parties mpona oluka mpe bien-être soki oyeba ngo ke na kati ya makambo oyo bien sûr evandeli na kati ya réseaux sociaux mais il y a des enfants qui sont dedans. Il y a des familles qui sont dedans. Il y a aussi cet homme, il y a aussi cette femme aussi qui en souffre. Donc, vous avez ma